Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je des massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le Mbote libota esengo mingi ya ko présenter bino émission ya tongo ya lelo. Donc ato na makadam mbote na baike bato o bapet bazora tana bango pona kolanda chaîne na biso mbote na bino tongo etani. Donc obo mona bana classe ba na ba moto bazo ki sa examen d'état. Donc tout ça vraiment tongo to emo tongo tout la lupang moko na ebike bato belé ba resepela na yango. Bon, to uti makadam à to côté aveni. Donc ils ont un placement il y a bien ils ont troisième parcelle na makadam. Donc sotangi première parcelle na gauche, deuxième na gauche, troisième parcelle ils ont qui a mobimba to morcela qui par deux personnes basombaki moko bandiko bali bandaki misala nzela moko akatani azoteka yango. Donc yango tozoyi la kisabino na tongo lelo bo megampe ko mona yango et bongo to beta masolo. Donc à toi na veni déjà awa na signaler que toza na quartier Musei ezali na commune ya Ngaliema entre Mbinza Ozone na Brikine. Donc eza na katikati wana awa bomoni to atongo nankut bat bala mokite. Donc to comme déjà liboso lupango to kota totala lupango wango. Donc na rappelé toza na commune ya Ngaliema quartier Musei entre Mbinza Ozone, centre référence eza centre supérieur militaire soit nzela ya mai Mimosa. Donc à 10 minutes ya Kitambo magasin tokota nan. Voilà, donc awa toza à 10 minutes ya Kitambo magasin. Awa toza na kati ya lupango yango ezotekama bomoni na droite bazotonga na gauche mutu abandaki misala mais atikaki akatani bomoni bakaya sasombaki bablo nyonso. Donc lupango yango yo ebandi na coin ya mire na droite wana oyeti a place ndeko olakisa na mabaya oyo place séparation ezali ezopesa 7 mètres et demi. Donc 7 mètres 50 mai yango ezali na kati ya chantier. Donc aweza osombi obandi ko tonga po mai ezali voisin o déjà bandi ko tonga ye atongi juste na limite na ye. Donc limite o bakatela ibango yango donc ye azali sous na droit na eloko te koto couloir o ya mukie e mona na wana moni. Donc ye awa déjà asa mamna ye monde azotonga. Donc moi couloir o to mona ya mukie tikali wana eza pona lupango tozoteka parce que ya tongi na limite na ye normal. Donc bana na coin wana tina coin ya mur kuna place to ke neto like ça eza 7 mètres et demi. 7 mètres et demi. Donc lupango o bomoni na ba brique nyonso oyo ezotekama. Donc ba brique ndambo eza ya voisin aotonga kuna ndambu eza ya mutu o azoteka lupango oyo. Donc abandai kotonga asali fondation ya R+2 plan ezali ingénieur na ye azali oyo akoza intéressé to resolola na ye. Donc abomona barre de 16 yango basalaki pona kotonga deux niveaux barre de 16 yango yo awa bomoni fondation niveau bakitaki tina C. Donc awa ochetembe ingénieur aye to timo la tina C omona modèle ya fondation o esalamaki wana bomona ba mabende ndenge esalamaki. Donc bomoni mama bende me salamaki na bula deux niveaux et puis asalaki fondation a coulé. Donc aso sombezaka obandi mbama o brique obandi mbama ko mata brique na ba colonne likolo ndenge yo osa na guna yo. Donc couloir auto mona na droite na biso awa o ezana se wana
eza na compte ya lupango tooteka donc atikaki espace wana po e permettra ba travailleur ba lekara na cuisine na sima soit pour na toilette ba visiteur place elingaki ezala yango oyo awa donc angaki atikaki mo espace oyo po na toilette visiteur et puis na ba travailleur ba lekara na sima ndako ndenge ezala toujours et aux autres on a 1 mètre ezanga raté na ndenga sima ndako na ndenge ya GDG donc lupango oyo bachango $50,000 à discuter donc tala asombaki terrain tala niveau ya la fondation ya 2 niveaux pour na ba o batongara ba ebi niveau de dépenses ezalaka mais tellement que toza na posa ya mbongo donc nde tozoteka yango ba document nyonso eza en ordre bomoni couloir on a lobaki wana donc eza na compte oyo quartier eza très bien situé bomoni eza 3e parcelle na Macadam donc pour na ba projets commerciaux donc awa en tout cas ekozala sans problème po au sombi au tongi bat ba rezo ba appartement bat ba rokota et puis oko récupérer ba mbongo na yo donc toni to bima libanda to l'exta na kati to bima siko pona ba o ba mona gite air to kotaki bazwa idée moni a to libanda donc na bandeli a to na commune ya Ngaliema à 10 minutes il y a Kitambo magasin donc à partir de Kitambo magasin Kumbazol 10 minutes peut-être 15 minutes pour na so ibambouteillage ezali ti okoma na lupango donc tout ça lupango eza pembeni ya Macadam eza 3e parcelle na Macadam pour na ba o ba roza intéressé ndeka to salara toujours numéro eza affiché na se ya ba écran na bino to bengani to ye bureau to kutani to visiter to ziba document to revérifier to renégocier to sa maramunyo sorti to kinde nasuka donc bonne chance à tout le monde. Lupango eza $50,000 à discuter na commune ya Ngaliema quartier Musei entre Mbinza Ozone na Brikine Mimosa à 10 ou 15 minutes ya Kitambo magasin. Merci, bonne chance à tout le monde. Bye. C'est bébé, ouais c'est bébé. Et du moment t'es big boss manager. Oh mon bébé Tingoma, c'est la tatango etana. La lola peto monana, yende papa ya bana. Oh mon bébé Tingoma, c'est la tatango etana. La lola peto monana, yende papa ya bana.